Si tu veux te détacher de quelqu'un, tu n'es... Non, Bibouye, famille Libota. Les famillois et les familloises de maman Bellevue Kandi, la patronne. Poutine de l'écriture, Boyana Noir. Vini na bela ba wele lininion. Ponga na mona ba commentaire et tout. Nela lo ba boy. Vini. Tant aux qui na bisengo na Bellevue TV. Toi, tu ne calculais pas les commentaires de gens. Même quand on t'écrivait pour te féliciter et tout, toi, tu ne calculais pas ça. Et Zalaka so bino déjà beau préparé. Porte na bino est sorti. Beaucoup miko luka bo sa grippé na ba raison moko banale. Pour tout ka Bellevue. Osa moi mobali, pourquoi tu dois faire les choses comme les femmes? Si tu veux te détacher de quelqu'un, tu n'es pas obligé à refinga mutuana. Tope ya koya ko kanga na ba fan pour dire que t'as ba fanatique na ye bazo finga non. Je vous ai déjà dit ici que ma maîtrise a full té. Mutuazane est virtuel aza mutuya réseaux sociaux. A ça il faut compte na ye pour finga yo. Brocha on a mutua Bellevue pourquoi? Et puis quand on parle de l'hypocrisie, non mais arrêtez avec ça. Au moins na mokilo bisonyo surtout okuma ba hypocrite, mutu malamu nzambe. Même yo vini aux hypocrites parce que si tu étais un homme droit, un homme qui se respecte comme tant d'autres, au lingaro kende vers Bellevue, si tu as un problème, tu exposes ton problème, vous discutez comme de grandes personnes. Au lingaro ya ko finga ba fan na réseaux sociaux té, ezaku fante. Ozo finga ne Bellevue dans nzela ya quelqu'un, ya faux compte autant musu yo mo rope muto créer ngo. To epi ba jena bino. Nyonso wana pour obimsa Bellevue muto mabe. Non mais arrêtez avec ça. Le boko o elesi yo. Tangu bisika o yozo lingo kene wana ba luka ki ote ba solliciter ki ote. O boko libana, o boko li mwasi na mbonga famille Libota na. C'est vrai que tu travaillais, mais combien de personnes basant savoir faire, basant musala na maboko mais baola la nzala po opportunité zati. Chez Bellevue Kandi ozo ki opportunité ya ozala caster, ya retravailler puis ya ozala payer. Ne serait-ce que pour ça un peu de respect à Bellevue TV. Surtout à la personne de Bellevue. Pour yo pour bimi hypocrite, ou bimi sans esprit, un homme affronte les choses comme ça en face. Avec la personne où il y a des problèmes. Et non avec les fans qui sont virtuels. Qui maîtrise les fans sur les réseaux sociaux? Personne. Donc, ce moni mouta comme il y a au fin à mouningane moussus nanzela est fanatique. Il y a faux compte. Donc, ils ont gêné mouka créer faux compte naïe pour régler moutou moro songolo pakala. Et sopio. Je vous ai toujours dit ici, hein, au moins la famille Libota. Tout le monde est remplaçable, sauf Bellevue Kandi. Yende Moutou va remplacer T. Pour Yende meneur de jeu. Voilà. Tant que Bellevue a joué qui lui sur ça la chaîne, on attend sous Yoz à la quitter. Vous n'avez même pas parmi les pionniers de la chaîne. Non. Vous êtes. Donc c'est pour dire que Ndengo Yaki, Nande Ozo Bimela, Yeba qui na simana yo trou et izalate. Chez Bellevue TV, famille Libota eza wa wenge. Tout éthique à la raté. Au bimi na 12h, na 12h15 va remplacer yo. Eh, boto na maninga la bino babimagi ba kindai batika vide wapi. Tant bino bota la ba film à Bellevue. Boye bisanga bo mona vide net na partie nini. Tout le monde est remplaçable. Oui. Moutapeki si vous êtes indépendant azati. Depuis tout ce temps-là, vous êtes indépendant et point. Le long de vous l'amka pour l'indépendance. Vous avez une chaîne te moutakanga que basinga zakita et puis Bellevue ne t'a jamais dit que vinindo salara awa. Ndenga na benga ko a ko kiesi comme soutien non. Pour preuve, bateau ba jouer bisika mususu ba rapper au jouer na famille Libota tranquillement sans problème. Botika vous la sans esprit. Quand tu veux prendre une décision pour ta vie, pour la suite ya carrière na yo, soit en tant que mobali. Ko lukate oko ta conflit na famille Libota parce que on no katsa na ngambu mobui. Et puis Bellevue a na concurrenté. Abota minanoté. En termes d'abonnés, boroté les matés, binonio surtout réunis. En termes de réalisation, bozati. Donc, acceptez et comprenez qu'ils attendent à y, c'est son temps. Botikaya régner. Voilà. Pourtant, on a au salaba sacrifice pour la famille Libota. Bino bozakite, bino Monica Bellevue TV, Kandi Star et Botami. Alors arrêtez. Tu as été partenaire, tu as été collègue,
Sur et simbité arrêté. Et comme c'est quoi jalousie? Pour toi, tu te dis quoi? Que Belleville azolia ming azo exploiter bino non mais yo pe osa en chaîne. Ça la pe chaîne recruter batou, ça la ba film exploiter pe batou wana oye ba kilo na ngo charge na ngo ndeni zala. Bon, on a quand même réalisé film et ça les succès mais à ça les longs autant sous 80% il y a dépenses à gagner mingité. Mais yo suis caché dans autant sous il y a ça li perdre. Mais ces choses-là, Belleville ne va pas venir vous dire que bon, mon film a été gagné parce que j'ai dépensé plus. Elle ne viendra pas te le dire. Bon, il y a une réalité à milliers de cas. Mais aux autres, ta jalousie ne l'eau mort. Chaîne YouTube les a pété. Ça là yo, comme on a 300 000 abonnés. Allez, au bandasuko pour recevoir une gratitude de la part de gens. On va voir comment toi, Vini, tu vas réagir. Koloba, ko pointe mouninga musapi, ils aura bien. Mais vivre la même réalité que l'autre, c'est difficile, hein? Boni. Bozara hypocrite matin, midi, soir. Bolia na maboko hypocrite. Et so parabino. So lingo kabonana mutu, oza obligé te obimisa mutu, wana ra mutu, mabe obima mutu malam. Non. Non, 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 non. Non, comme acharnement, vous vous acharnez par jalousie parce que bozo rêvez tellement niveau et belle vie, niveau à combien on a bien beau rêver en haut. D'ici casa bozo rêver en haut. Et puis par moments ça te chatouille le cœur de voir que c'est une femme d'azo konzayo et on des autres. Mais d'ici ka pour que kuna peka OK peka colonisation. Bon konzo pe. Donc il faut accepter. Voilà. Tout le monde est remplaçable sauf belle vie. Oh, msousa linga kene année 2025 et commune souka. Bi tika l'année 2025 koko ta na famille bota te na 2026. Tu veux partir, prendre tes valises. Les 31 ans musika te. Tika la na 2025, tika bisoto banda année à sika, na bato sika o bazana objectivité. Voilà. Bayou mate. Nous voulons des gens qui sont vrais. Aux la liberté en tant qu'artiste et de faire ce que tu veux de ta vie. Boti da rodiem bela combat Belleville pour Belleville impose Rabino et Loroti. Allez, bisous là-bas. Non, bisous. Bisika nzele zateo, o paso linzela e. Oyelo mbango e, Yesu. Nzele ozotambwisanga, eleke libato, bakomoloba. Yesu. Na présente yo, ya, babengako, Yesu. Na bengako, Yesu. Na bengako, Yesu. Hey! Bonne année à tous les familioises. Katia B52, la mignonne officielle. En tout cas, je profite de cette occasion pour vous souhaiter des bonnes années. Hein? Bonne. Maman Sarah qui me dit, non, maman B52, tu vois, on dit pas comme ça. Bonne année, la grande famille, familioise de partout où vous êtes. Dinachou, Pécha Lover. Donc, batu nyonso tout o baza ba amoureux na ba amoureuse ya bonne culture ba bonne bobong c'est langai ba o baza ba amoureux na ba amoureuse ya culture to ya art ya mboka na biso surtout musala o bela salela biso na mboka na 8 ans la famille na 8 ans chaque jour azole sabiso et puis bile ya bucha fute boli msamba swahili na sobe na lobi pe bêtise na invité bile ya bucha fute bile ya propre ya solo familioise oh boni shendanyo ndeka komaki oh skinny yo amutu on a vraiment tout. J'ai maman Vungu, joyeux Noël. Bonne année à toi, joyeux Noël et c'est les cas qui m'aiment. T'as la caca, ma busy à boulot. J'étais vraiment coincée. Je me t'ai dit non, je peux pas. Donc tu les 31, tu vas souhaiter bonne année. Happy New Year. En anglais, on a batakota et maman Nadège Yamba. Na ba maman Esther MM bata ba anglais.
Happy New Year, guys. We wish you all the best. Abonnez-vous massivement à j'espère que tu Kolanda, une familoise avec une tête bien faite qui réfléchit. Et ça il y a la team Wata. Na la team Wata, on voit héritier Watanabe. Na kati ya F victime, on voit Fali Ipupa. Na kati ya Wenge maison mère, on voit Weranson. Na kati ya Wenge 4x4, on voit Jiben Piana, papa chéri. Na kati ya quartier latin, on voit Kofi Olomide. Na kati ya Bellevue télévision, on voit la poutine de l'écriture. L'incontournable, l'irremplaçable. Français passe. 2026, au beau supporter nga pona ko banda ko buku telebino français moko na ebisi bino. Mikolo to aka na système abonné, souki ya saleté. Familoise. Busy boulot moi tant kuta osala ta souki okende osa souki. Iko pale. Time iko pale la grande famille de B52, la mignonne officielle. Donc, beau s'abonner massivement. Tu sais, abino que Poutine, Kwanga, tout ce qu'il a batté. Mais l'écriture, c'est Bellevue qu'on dit la patronne. Oh, boya fan dina sel mokilina, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Fallait le but au que la vie au temps. De commencer à le bilika moro très capital. YouTube est un goût batté, li paté. Faut la chaîne, nous comme on a 300 000 abonnés, bah nous reproduire chaque jour. Fouta kabatu, bah yako sala. Le monde méchant, hein. Li boko kaeli si yo yangano ye ndo baitango. La famille. On se retrouve, pardon. Bonne soirée. Ceux qui écoutent la vidéo, la soirée, bonne soirée. Ceux qui écoutent la vidéo, la moi, bonne journée. Ceux qui écoutent la tongue, bonjour. Et 2026, na ben di beauté. Te. Bisous, bonne année. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Bellevue Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Fanatique ya Bellard Production, fanatique ya famille Bota, comment ko organiser chaque année pour ko award ou pour ko honorer artiste ou sepeli si bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa no eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezo salama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino produit ya aloe vera living products
ba produit oyo eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso oyo ezosunga biso pona ba santé produit oyo eza liboso na biso na eko présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger ngai makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone na ngai esilaki nde eyaki kokoze nga problème ya tension et causer nga problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosaka nango te insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non et c'est nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo comme la yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skene même musala te ozana problème ya diabète contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya fragilité problème ya ba problème oyo ezotumbisa santé na yo kohésite te ocontacte nga na numéro na ngai ozana problème oyo basuki ezokatana ozana problème ya po baproduit na biso ezoaide biso mpona santé mpe beauté na biso ozana problème nini ezodérange yo kohésite te prostate ezotumbisa yo kohésite te nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te nalingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà est pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique
eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix santé eza na prix yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na bangeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te